Et là, comme ça, parce que Maniké Azalaki, Azam Bali à Océan Zanzo, il y a moi dans Rod Senzanzo, grand maître de voulu, ou à Sala Pobagana Kabila 2006, c'est Océan Zanzo. Maniké. Maniké Azam. Il a su répondre bien, en tout cas, il s'est dit parce que mon prince Babia a suité, mais c'est le maître, il fallait pas consulter beaucoup de nanaye, peut-être résultat bien qui est seulement parce que Babi est ça comme un monde de blessés. Mais tant qu'il y a des gens qui ont un concours, pourquoi tu as contacté le gourou du temple? Donc c'est ça. Donc il y a des gens qui ont faut que ça pas faut que ça pas na bango. Ce que bango tant ba memelo ki bonzambe. Ozolanda OK tant musu basa be empire. E ko simba te se faut pas qu'il na nzela o ba milise ba kinda kanango. Nzela nini ba milise. Ezali nzela o ya mystère. Monatie botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, et na mo pepe asika, ya tobina e Congo température, et na mo pepe asika, ya tobina e Congo température. Voilà, vous êtes déjà sur Congo Température Télévision. Chers internautes, c'est Belle-moi la bio, bébé de la presse. Merci de la confiance et fidélité. Merci à la patronne, je dis bien la patronne, Maman Rosette et la fleur d'amour. Depuis que tu pars, on ne pourra pas. À mon cordon, Hervé Boussitapen, la magique, la main qui cordonne. En tout cas, je suis vraiment trop heureuse. Il y a toujours à partout dans ma téléphone, dans ma télévision, dans ma portable, parce que grâce à je suis là, il y a en tout cas, on va essayer de parler sur nos actualités, sur les réseaux sociaux. Et tout le monde qui vraiment depuis hier, Prince Babia, ça fait trop mal. Les gens croyaient que par rapport au Nandinga Congo, parce que c'est notre enfant, c'est notre yaya, c'est notre ndeko, c'est notre petit soutien aux alamés, la batiki babia, tout le bilango pikaka awamea, tout kota mingi na spiritualité, parce que je suis avec le maître Abdoul, c'est avec lui on va essayer un peu de parler tout ça, comme à maître Aïeba un peu. Qu'est-ce qui a fait que Babia a joué? Pourquoi pas parler aussi des Ferrigo, la jeu des nuances par rapport à Stade de Martyr où ils ont le 25 hein? Non, il y a plus sinon. Le 27 c'est pour Walter. Excusez-moi, le 27 c'est pour Walter. Il fallait pour passer pour le 29. En tout cas, c'est avec lui, tu connais un peu sécure parce que à l'Obakami, ma spiritualité, à mon musique, tu as des problèmes, il y a des bota, il y a des chance. En tout cas, c'est avec lui pour que ça m'a servi. En tout cas, je suis déjà avec lui. Montréal, le fond la plateau, que mon invité soit là. Pas mon aïe, Babilo, to banana, ma banga, tito, banana, mon amusala. Après, par balina, la bulle, quoi, il y a Roger des combattants depuis Paris, mais il faut là que mon invité soit déjà là. Je dis déjà bonjour à maître. Bonjour, maman journaliste. Hein? Voilà. Bonne par la grâce de Dieu, Nzamba Zali Gosala vraiment. Nzamba Osala. Voilà. Nzambe nini yango yolo banzambe. Nzambe o akelinga na yo. O asalinga na yo, o asali pema, o asali mokili. Nzambe aza na cohérence te. Biso nyonso tobima na libumu moko. Donc un peu ça. Maître Bansanga ya moko o memanga muzindo ya moko osala nga confuse parce que kolata no boye na mamolo ba ma spiritualité no te akana ye ba te que on dit ma paix existence sans Nzambe, mais quand tu dis ça naza étonné. Yo kana biso maman journaliste, merci na ba abonné nyonso o bozali kolanda ngai ezali ngani de kona bino maître Abdoul mwana ya président Songi Echoyomo boyoma ezali ngai les gourous du temple o ranson na boka Obama Abdoul c'est moi. Donc na yeko pesa ka message nazali mosali ya mabete nazali ka mosali ya malamu parce que Nzambe atanga asali divinité ancestrale ayeko sala mabete. Nzambe asala ka toujours bolingo. Ozolanda ezate soki lelo muta moninga tage amoninga mayaka ta musamu na ngalo kwa mutu mabe biso nyonso tobimeka na libumu ya dana eve. Oza mutu malamu. Non naza mutu malamu parce que mokolo ya suka nde ngande na kota paradis po naza mutu malamu. Non. Oui. Bolamu eza ebele trop bolamu eza ebele. Donc naza mutu oyo nazali miso ya banzambe pe nazali guide spirituel pour défendre les forces du mal. Donc un peu ça. Ok, merci beaucoup Boki vraiment au maître Azali. Mais pour les questions, n'hésitez pas à commenter, poser vos questions. À Rosalina a permis il y a qu'à répondre biso na mituna mission tous en pour ça nango au Asali la biso maître parlant un peu maman ezoleka avant yo to monaki lelo Prince Babia o akatanaki en tant qu'spiritualité makambango munya ndengeni azanga ki aura
ou bien azanga qui soutient ou bien comment? Non, moni maman journaliste là au monde oyebisa o lelo pour musicien abima musicien akindaka na église té. Lelo pour mutu lelo abima lelo pour mutu asala succès ezalaka te ki bola muté. Ozolanda toujours ezalaka programmé na kati ya monde des esprits. Voilà. Ozolanda elo na kolobaka ta mosu bazalaki force te na kati ya monde des esprits te, ta mosu bazalaki force bazalaki makasi te pour na ba recherche. Parce que pour lelo batu ba voter et c'est ngata mosu ba être aimé ba voter te. Et c'est ngata mosu banzambe na kati ya monde ya butu ba voter. Mais tant mosu bango basalaki bakendaki te na kati ya biluka luka. Ozolanda basalaki ordinaire. Donc c'est ça, il doit y avoir des bimisi échec. Donc fallait longola ndenga ordinaire kota pende baninga bakoti. Tout le monde a envoyé le temps monsieur député peut à l'ouki peut postuler. Est-ce que tu vas voter ça le peuple était? Tu vas voter à bango ça l'ensemble. Yoka ba papier on les a papier pour remplir bango ba formalité. Ozona pour tu vas voter moto. Et ça la quelque chose ba esprit ba voter. OK. Ozona pour le lopo musicien pour ba na monde mobimba, il faut ba esprit ba voter. Ce que bango tamba memelo ki bonzambe. Ozolanda OK ta mosu basa be empire. Eko simba te il faut pas qu'il on a nzela o ba musicien ba kindaka nango. Nzela nini ba musicien? Ezali nzela o ya mystère. Ezali nzela ya moto. Mystère de la croix? Non, non, la croix de Jésus te. Jésus a un simple individuel lokola nga Abdul. Ozolanda il faut pas qu'il na ba temple o esenga ki peut ba voter moi na bango. Tant échec ebimi biso to robani. Ba considérer ki biso te. Et là on comme ça parce que manike azalaki azamo bali ya Océan Nzanzo ndo ya mwana nga Rod Nzanzo grand maître de voodoo ou asala propagande na Kabila 2006 c'est Océan Nzanzo wana manike azaba parce que yokona bisayo non bien parce que maman na ye ayebi ke ba isika o nga telemela. OK parce que net manike to yebi na bondo ozonda manike ta wazomona nga maman na biso mbote place yo fandi mais tant on ya yeba ke mwana ya bandi ko kota na ba concours pourquoi tu as contacté le gourou du temple était ozonda donc c'est ça bakina yo mama mona baonde fo bakina ngoso faut te zala pa nani faut te zala pa na bango ngande na yo lobela o etabi ya ablo na ba opi ba kolinga pe ani mosu ko yaki bango mosusu banga ba participer ba concours wana il faut ba ya na ba laboratoire. Mais c'est ça on a posé ba question parce que za maître oyebi ba secret parce que ba best of the best ya kaka avec émission boye ba bazwa courage ya ko benga yo ya koyeba basala nini parce que to monika bo mutaye mara bien mais aza même pas deuxième troisième même tie na quatrième position. Maman ya on a lobi boye ce qui déjà bozana nguya te ezana bato musu bazana nguya yeba yango beke esprit étoile na yo ko ma faiblir toujours. Ozolanda de là on a kolobaka ke à la prochaine ba o musu bazana posa ba leka na ba concours wana il faut bokanga na banzoto il faut ba esprit na biso ba voter bino. Autant na monde des esprits ba ko réclamer au monde makamono so esa makana moyi na butu déjà esa le makana déjà na moyi auto monde ezango ko remplir ma formalité ozomona kanisa ta mutu alala est-ce que yeba makambo ele kaka ta mutu alala ayeba te ozomona ngo ma journaliste de faut pas comprendre bien que dès que osa likambo ezali sentimentaliste ya mutu nyoso azana posa ayoka yo yeba yango bien que il faut ezala na programmer na kati ya monde des esprits monde ya bankulu nde ko sala ke osa nini ba voter yo tango bato mokili bato tala yo ekopesa bango posa ozomona ngosoko tango ke bato bazomona ke ozoyemba no bien mais posa ya bato ba voter ezana ngo sebe osala musala mpunda ozomona dona kosenga pa bato mosusu ba o ba kolinga ba voter bango na ba o ba kolinga ba difficulté ezala te il faut boya kana na kati ya ba temple bon contacter maître donc on contacter même le groupe du temple na plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 tu vois le numéro na appel normal WhatsApp na ngai partout beaucoup ça na monde dès que vous en pour ça Bobenga Abdul les gourous du temple pour participer à la tabernacle pour défendre les forces du mal. Il y a qu'à pour défendre les forces du mal. Ah ouais, pas la mission à makilate, ah ouais, pas la mission à sacrifice pour mission nous sur le cas jour, sur le canal 4 ya mon kiyama. Mon kiyama ezana mon arabe ezana mokola suka. Na mokola suka to ezala ndima ke mokola suka. Mokola suka ezali parce que c'est que to bato to yebi, c'est que to kende pe to yebi yango te. C'est que to kotala ba auto ça to remplir ka ba formalité ya Nzambe. Pour eux, les gens qui ont exercé en Zambie. Parce que les Zambiens ont voire même d'une manière. Attends, nous avons des démons. Il y a des démons, on a pas les bases de démons, on a cela en Zambie. Le fait que les Zambiens disent à cela qu'il a double. On a double renversement. Tu vas comprendre dans le karaté. Tu vas imposer ma bien à Katia Monde, le christianisme. Parce que tant que le christianisme est limité, si vous l'avez dit, tu vas il y a un moment qui est doute. Il y a un moment où il y a un échec à Babi,
parce que papa n'est pas allé dans la loge il babato babane ko sali ba vidéo baza bato makambo est-ce que pourquoi pas te bala bisa ki mwana nzela pour le moment il n'ose bien à la bongo amona ki nzela pour le moment la gaz ma wete c'est mon petit mutu ayibi makambo les DJ Tigana si pas club asa petit na ngai ya chango abenga nga seigneur ozo na place asa gaz na mbote na parce que abenga nga seigneur ozo nda bato bayibi gaz ta musuna boye bato net so ngana to yebani avant le lota musana ngana superstar donc cause la gaz c'est pas na yo na lobi yoka mama je sur la pembe te na lobi oyo andimaka ayibi abdu parce que nga papa na ngazaki c'est un grand médecin na mboka oh Sony Echomo boyoma combien de sortes ya bato ngana moni combien de sortes ya bato na pesi makambo na vie na biso congolais alingaka kaka mutu oyo azali na ba influence un congolais alingaka mutu oyo azomona lokola yende azana ngo ye azana ngo te mutu azomona lokola yete yende azana libonza nzambe alobi bongo po nzambe alobi be mutu omona na ba influence yeba yango be akotosala likambo kosimba te mais mutu ozoni négliger soko ke pa na ye soko asambeli mpo na yo yeba yango bien ke esala nini ekosalemela. Donc c'est un peu ça, maman journaliste. Voilà, merci de continuer en tout cas mettre à clair par rapport à ma question et à se répondre bien. En tout cas, et ça dit parce que mon prince Babia a suité, mais c'est le maître il fallait pas consulter beaucoup de nanaye peut-être résultat bien qui est seulement parce que Babi est ça ma maman de l'esprit. Donc ma maman concours en gros c'est la maman d'esprit surtout il baraté maître. Maître lelo ozolo bela biso ba vérité mais lelo so ba tuneti ba yé na ba problème et pas na yo to longono na ka ba musicien ba problème familial ba baza na problème misala mutaza di banda mboka est-ce que résoudre pas problème en haut. Merci maman journaliste nazali mettre lelo te nazali mettre à lobité nazali mettre à partir de 2003 ti lelo internet et ka kala mingi te to sala déjà miracle ou to sala déjà avant internet et OK alors loko na koloba na bande konyoso o bazolandanga na monte na minute oyo nazali guru du temple guru il a qui puissant Abdul il a qui soumission mungu ya nzambe ki azali na ba difficulté abalaka te abotaka te ozolanda olingi okuta na basi moko ya bien o bakufela mibali o ba chabotu non ba basi msoza na botutu na nto yoka nasoki malema moi si mususu ta mususu kufela mobali okuta na kaso mobali moko teta mususu oyo apeso motema boya mususu za ba mfutima na mutu mususu azana posa akanga nzoto na comme na poison aya et pas mettre abdou na mutu mususu azana posa so mbongo bakopesa se reporter fait du bonheur parce que ça n'existe pas bakopesa yo oyo ezali nkumbi ezali loko na biso bayombe kodi de nkumbi différence nkumbi na kodi kodi aso le bien kodi azana mettre muso na la télévision bakaya azopesa kodi parce que comme la confusion nani azopesa kodi aso bazoyeba te ezala nkodi ezala nkutu ezala nkumbi ezali loko oyo ba mama na bakoko na biso ba loko nikela ka pondu dans l'époque OK parce que tant que ba bien que nkumbi wana ekoko peso ba million eko peso mbongo cash eko peso mbongo na musala oyo salaka eko peso mbongo na ba relation oyo za nango eko peso mbongo na mwasi muka malamu bokuta na yendo ezali d'une manière donc azali ko sunga pe ba oyo bazali ba problème na sida ekindoki ba oyo pe abimana ngomba le bilete mais dans les vies d'azwaka sida donc azali ko longola biloko to wana nazali ko longola maladie oyo etali lokola maladie ya pema nazali ko longola maladie oyo etali ke mobali akoma impuissant na mbeto na mobali akoma ko melaka ba kiss pose à force ya bozala na mwasi na mbeto donc akoma ko sunga ba oyo ta mosusu akoma mutema mabe dans les vies d'amie bakate ndeni ngana akoma mutema mabe tout wana ezali enfouissement na kati ya monde des esprits donc biloko to wana nga abu nazali ko sunga anda embuyaka yo visa embuyaka yo passeport embuyaka yo soki elongi mosusu ya bato mosusu ebimaka wana olingi opostile olingi banzambe na biso banzambe pungutule ndo mvangi ya nzulu bavote yo yaka na kati ya tabernacle okozala sanctifié de un peu ça tout ezali maladie pour 2023 pe ba news par exemple pour postuler de voilà na même la présidence voilà donc ezala moto nyonso oyo azana posa apostiller bazolinga na mboka oyo te asala mabe mingi yaka epa ya banzambe bakovote yo ben convenez ni za kati ya temple non parce que na toute chose il y a des avantages et des avantages ba des avantages ni za so muto lola ye rabela liboma o bende sous ba chance na yo tike pour les excusez-moi de ba mutakala des choses pareilles pas non moi des avantages exactés yo kana biso mama journaliste nga nazali na kati ya sept pour défendre les forces du mal tabernacle pour défendre les forces du mal donc nzambe alobi mwana ya adante akoki kosenga ndeko ne sacrifice parce que nzambe a créé liwa nzambe a créé kufa ozolanda donc ngande na zaboye condition na ngezala soki lelo na seleli mutu makambo
soki lelo omoni mutu na balabala azosenga yo kabela merci wana yango ezala kola condition na ngai. Ah bon? Ouais, parce que nzambe alobi tosungana. Ozolanda dit notre dit de manière parce que pourquoi on va dire notre dit de manière parce que ba prophète na biso ba belela pe ba djinn. Ba prophète na biso ba belela ba koko na bango. Ozomona ngo de senge mutu akoya epana ngana kosunga ye akasele kola lobi na ngo bazana sacrifice non. Condition na ngezala ka keso na pesio makambo kozala mutema bete kozala orgueillete. Na mutu azali orgueilleux koya epa ya mettre abulu te parce que na kolingali mabete donc na kosunga ka ba oyo ba yebiki bazaka mutema ya munene to mettre abulu asunga lelo so na zana mwami fana kabela kata mutu atali chaque jour te mais mutu abiko senga yo promettre ke lobi okoko pesa ye tango yo pesa ye merci wana yango kozala comme condition na ngai parce que na zana kata ya tabernacle pour défendre les forces du mal na zana droit ko boma mutu te na zana droit ko komisa mutu liboma te na zana banzela wana te nganzela na ngeza kosunga mutu na mbasu mutu azana tuberculose mutu azana asthme mutu azana cancer ya kindoki mutu azana maladie ya pema mutu asoka sunu sala te bangonde nazali kosunga donc soki mutu ayepa na ngaboma mutu na kosala te mutu abi yaka blokela mutu na maladie na kosala yango te parce que nazali kaka guide spirituel pour défendre les forces du mal. Mais il y a des gens qui ont des maisons, qui ont des égoïstes. On a famille, des fois, on a des libanda, on a des immeubles, maman, on a des gens qui souffrir. Les conditions sont bien adoptées. Yoka, les années n'ont pas accepté mon sous ou ne peut pas avoir conditions. Il y a un Congolais à l'ingagay, il y a un fille à l'ingagay, il y a un Roma à mon grand-mère. Mais la montagne, la vérité, on a été. Ozona neti ngai ndi nazabu na yebi banzila te oyo sala ka bato wana mutu noso oya epa na nga oya zali na répertoire téléphone nga ona teta ezana mutu moko te nga na pesa condition donc l'autre part ezana bato ba yibi makambo mais pas na ngai abu na yibi makambo na te ngai epa na ngai zandi ko sunga nation nga ko sunga peuple congolais. Partout vous êtes dans le monde, dès que vous contactez ngai, bah esprit va construire une solution en distance ou en physique. En distance, on sait la commande, en Europe, États-Unis, Canada, on a posé ça, on a résolu nos problèmes de loin au salon comment Hollande, et ou bien comment bien ya. Mutu mususu akoliko ya ezapena mutu mususu pe ba kosele musala en distance mon souffle yango ziba benga en distance respiration ya mutu yango ne benga pe na pemaka mpepe oyo to mona mpepe oyo eza partout dans le monde donc ba esprit ba saka limité te na 1 seconde à la États-Unis na 2 secondes à la France donc esprit azala partout donc yebande ko sala musala neti ngai siko ba nkongo ba nzambi pour tout lendo ba zasko na ngai na lobi be na ko tombo la culture ki bukoko na biso parce que bukoko na biso ba sala la rôle sauter au primaire OK ki bukoko nde yango nde sali ba manger noir nyonso ki bukoko nde la source ya divinité ancestrale na kati ya monde na biso voilà donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Bon, on est toujours continuer avec Maître Abdoul partout dans le monde. Bon, ça n'a pas ça qu'on contacte Maître Copé, ça suit numéro le sous pour meilleure compréhension. Numéro on a plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 voilà numéro na WhatsApp. Na bande kono so na ngai mutaza na baduti te otambola okosama okena na église na ba pasteur. Do yeba yango be awa soki onyati awa epa ya Maître Abdoul yeba yango bien kende ko nga solution e ko zoma ndeko mwasi ndeko mobali awa vraiment solution qui est les femmes. Ba condition les ala ranyo senga mbongo mutuka osenga nini. Esprit asenga mbongo maladie anga za la guérir ana poma musala osenga nini. Excusez, esprit asenga mbongo te. Lelo so lelo ke pa ya mutu moko abite avant basala musala po sanga na mbongo non c'est impossible. Esprit soki mutu aye epa ya grand maître neti ngai guru du temple aye ko luka makambo epa na ngai tango ko koleka na kata consultation ezalaka ofele tango ba kosala lebi musala yeba yango be esprit akoli ko sombisa obi loko ko za comme réflexionnement ya image ndebo ko sala cérémonie mais il a dit que ko ba biso pesa $1000 pa ba teto no ba ko sombisa yo matériel oyo ekozala ki pona musala na yo po obtenir les ko mutu akina hôpital docteur ko sala examen tango examen ko bima a ko ordonnance o ba ko sala o ko mela bakisi ezape ndenge moko na kata tabernacle soki lelo na bité fo ya na $1000 so ya na to beli libuma c'est comme la charlatan ngana saka wana guide spirituel pour telesa bato vérité que awa epa na biso ezaka mbongo te inconvénient ezali te parce que pourquoi nzambe tango tosambelaka ye apesa biso jamais condition nzambe apesa condition na mokili tokumisaka ye tosalaka bolamu yango nde asala na mokili donc mpe ça moi wana eza le peu créateur yo eso yo osambela nzambe wa likolo parce que nzambe ala mutakeli biso mais na kati ya temple mutu akoyaka bopese mitu kopese mbongo sans condition okolala te osokola boye epa no condition nyonso eza te nzambe apesaka biso bomengo apesaka biso mbongo est ce que asangaka condition
parce que nzambe atio oyeba na mbongo te nzambe pe aluka ne pe likambo moko te nzambe asala kaka bolingo na foi na kondimela na biso nzambe jamais asala mbongo mutu asali mbongo ezali mokili ozolanda mokili nde esali mbongo ozolanda donc oyo nga na kopesa kaka epa bato ezaka bolamu kosunga nation na ngai kosunga peuple na ngai mutu oyo comprendre ke maître Abdul aza ndenge mabe seke ye alingi neti alongola baproblème na mutu alobi te nandimela na ndeko na nga Abdul seke ozala problème te parce que lelo so tokufi toyeba biso mpasi tokendaka te tozosalaka ndenge bolamu na bolamu tozosali kosala yango nde kosala nini emema biso mokolo ya suka na jugement ekotisa biso paradis donc mpesa. Voilà, merci beaucoup avec le maître Eto qui m'a chité maître tout monde a le lot bazali bandambo ka ba souffrir trop. Oui. Notre la histoire mon na tongo na ba réseaux sociaux sali ka passer il y a une sœur wa botolé mobile et mon ta botolé mobile ya bisinganga a polisae a commissaire nzoto sur le bembe tout et la fille azolela mais azali musika ba kota Australie ba mboka bongo so mutazana kawana. Maman journaliste eloko na oyebisa yo congolais nde azalaka na confiance na ndeko na ye te eloko nazolobela lelo so mboka na biso kenda liboso te eza par rapport ya kondimela ba oyo baza basale mabe ozolanda est ce que lelo vraiment so lelo bapesenga équipe mona travail est ce que nakoka kosala yango te nakosala yango lelo confiance ezalaka mimi na bato bazalaka balikuta ba charlatan eloko nakoloba bien ke ba oyo bakendaka besika ya mabe nga naza besika mabe te na mutu ayebiki akendaka esika ya mabe andela akoma menasa akoma na maladi akoma kopola soki lelo mutu aye epa na ngai nakozwaka mai ya pamba nakopesa ye akozala geri akosokola te bakosokole mai na kibopetaki molimo eza te bopesa mai te banzambe bazali limité te na mutu nyonso ayebiki azali na bacontre attaque akende luka kisi moko apesa condition moso moko loba epai ya mutu akufa obela liboma boya epai ya maître Abdul na kokata bacondition parce que nzambe alobi tosungana en attendant mokolo suka ezali koya mutu oyo nzambe aboma mokili na ntango anowe babandaki koloba mais mokolo yango ntango eyaka toyebaka te do mpesa eloko nakolobaka yango wana na kokota na bavie privé te mutu ayebiki azali na bacontre attaque azali na baproblème oyo etali monini soki aye epai ya maître Abdul na kosunga ye babwakeli maladi te moso epai mutu mona nganga mota musa pesa condition ko yaka eloko moko te soko ye pa na ngana ko kata banzela wana ana posa chance na ko pesa yo bazanga ba chance bazwa mama yango na zobela bandeko ba basi botika ko luka ka bato mona ka benfia ba bimisaka banguma ba bimisaka banyoka na ba cercle no boyana ba oyo ba yebiki bazana motema pembe ba ya basi olingo kutana mbali ya bien olingo voyageaka okutana mbali moko ta muso acha na ndako contacter maître Abdul na plus 243 89 71 42 027 na ko pesa bino ba solution na ba problème ezala mabota na kati ya monde ya ba esprit bapesaka mabota te so lelo moni mwana mwasi ko mobale azobota te babalaka mwasi ovino kola nzungu so eza boyekotaka mai so babaliso ngola dibandu biso bayimire bongo dibandu ata soki ejaculation ezokota na nzoto mwana mwasi ekozalaka toujours na kati ya nini likolo ya nzungu moye kota na kati ya nzungu ezo ekozalaka toujours na se ya nzungu donc bapesaka bana te tozomisaka kaka ne nzambe asalela mwana mwasi ndenge papa na mama ntango babotaka bana ndenge bana bayelaka saint yango bato kosala nini tokozongisa jamais demain okazoba te apesa mwana Lucifer asala mwana te parce que yemo Lucifer mutu asali eza nzambe okay do mpesa to bino bongisa kaka mwasi abota mais c'est pas dit que bino bopesa mabota non exact ba ba pesa bana ba lokuta kasi to ba pesa mwana budo seka awa oboma yo awa bana mai bon wana na kozala sagesse mingi ko expliquer makambo wana informaté mais vous a mettre ça pour dire tant oui différence wana parce que bana so benga bana ba mai bana mo ba trop de dépenses ba so ina ndako misala ekufi babloka bongo non wana okota mingi tena ba connaissance ba bien la connaissance na ngoza pona kosunga bandeko na ngai vraiment voilà non mpesa ma journaliste donc nazo pesa ba conseiller bandeko maître Abdul akozula bino ba solution vraiment voilà merci beaucoup maître tozo ke na chité parler un peu parce que babi yo bi pe mama musique moi trop bato lelo basala ba carrière belé bayaka pe pa na yo bazwa pe ba résultat na bango et monde musical yo moko ebi faso ekendaka ndenge tambolaka tomoni lelo mama stade de Martyr oyo izoyinda na mboka na biso Congo fali pour pas déjà annoncer le 29 Eritio atana bila pour gâteau Torina c'est pour le 25 décembre nanga mwana kuna tomoni pe ye moko papa na bango papa Hervé Ferrego la jeu de nuance il peut annoncer et loko ezomema polémique guerre en tant que maître gourou du temple ezani ba guerre royale on est na mama Buntu ou bien ba onyo so bazo lukaka ka promotion ou bien ba onyo so bazo lukaka succès et na bango tout nana gagné. Merci maman journaliste non on a musique et tambola na sorcellerie
ozolanda oh défaut le bien na lobi bo musique etambolaka na sorcellerie ozolanda musique etambolaka kibonzambe te do eloko na kolobaka ke wana bazali kosala ka sentimentaliste mais eza bolamu te bazowela ozolanda bazobebisa nde baami ya bato ozolanda parce que bapréparation ya stade wana oyebi te nini esalemaka na butu donc na ngai mpa na ngai efesaka nga mamawa so lelo namona bato bakota na bastade na makambo wana bozoya kotika baami na bino eloko na kolobaka ke moto akoganye aza te moto akopola mpe aza te wana eza vie privé na bango efiki nga naza mosali ya nzambe ya malamu na kolobaka ke bandeko oyo baza na badifficulté babenga les gourous du temple parce que nasala trop na bamusicien banda grand prêtre Soni Etchomo maître spirituel akufa na matanga ne namona na ngape mutu te place ndela bana kotia osala so bamusicien mosala te ozolanda parce que na matanga vike baya na bango te na bon vent donc moyen pe na pe na sala na bango pe mosala ezate moyen pe na kota na bango te parce que netinga Abdul na pesa Nicolas makambu netinga Abdul na pesa mona Kongo makambu netinga maître Abdul Nicolas Mokonzi wa betaka dum ngande place pour fendre na kitu on les groupe du temple ngai maître Abdul na pesa partout awa boka wawa mangoni manzazu wawa océan zanju wana maître spirituel nanga donc to pesa makambu to kina wera nso na bonga Obama Abdul Loka Ronaldinho to pesa makambu donc pesa pe Ronaldinho frère na oma to kota maman donc c'est ça ya on biboye démon de l'ambiance voir même que tu chike va yimo ka benganga na pesa makambu yana matadi donc ekolo bango mingi te donc ya ko bango salite moto nyoso on nso ba na téléphone na ngai bango nyoso bazali awa obengi Brandon azana Paris akoyebisa yo ozolanda donc moto nyoso on azolo bazali ebele bilkintono okata bo edenda saba simba ngo les gourous maître Abdul okango te donc pesa na pesa déjà batu makambo na sala bango te mais na sala nde banzembo na bango yo sala loka banzembo mosala parce que bilkintono akaja bilkintono kala déjà donc on va na bota matamo soje ya bota mali boso nanga donc na sala nde na kati ya banzembo na bango donc viki na sala ngo parce que pourquoi na yiba mise batamo na ingratitude mais so le mise so babiba yo ke mission ya baye mais pour na cette tourner nano na kotuna ma mituna osona mundi mate muntu a confrère ke ngande na opesa mais na minute oyo na so sunga ndeka ba obazana ba pauvreté ba obazoka misala te ba so nyokola ba compagnie ba komona ba na misala ba mongo nyokola ba patron bango bango pe ba na drop ko koma pe na mbongo parce que muni ngana kina na Nigeria na Saba na kenda na kikuta na maître spirituel ba so valoriser no bande ko na ye vike biso na Congo awazaka mingi ka kibokoko na ba chef coutumier oya ba kuta ko nyaka mbongo ya présidentielle ndio ngona mbongo na biso tambola ka bien te mais soki lelo ba bibete ba maître spirituel ba koma lelo numéro 1 ko le kana ba pasteur mbongo na biso ke ko le kana ba pasteur donc pesa donc na ko le kana ba pasteur voilà photo ça na ko le belango mo ko le suspongo ko me c'est déjà pesa voilà qui commence bien finit bien c'était maître Abdul avec la bio en tout cas c'est un plaisir partager mon plateau avec le maître Abdul le batbo reteni ni na passage no na plateau nanga ngazo senga na bande kono so basala ba problème incurable ba ya epa ya maître Abdul muge mwana ya beno nazali ndeko na bino moyombe ndidi yombi na bande kono so basala ndiko landa ngai bozana posa bozonga na kibokoko tozonga na kibokoko na bande kono so boyibike boluka ba problème esimba te na ba vina bino na bande ko bozana posa ko ta ba demande d'emploi boya epa ya maître Abdul awa makileza la kate ko boma bato te tozali kana soumission parce que to yebi mokolo suka ezali tozana na jugement alors eloko liboso na ko senga na bande ko bobenga ngai na plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 partout ozali na monde ba ko solution eloko na ko baka ke bo pesa confiance na bande ko ne ba congolais to landa ba sebi cha bato libanda te to landa ba sebi cha ba Nigeria te to landa ba sebi cha ba ya bato te bo yande na kata tabernacle to zonga na kinkulu nde ezali kibokoko oyo epesa ba simo kimbangu makambo donc mutu nyonso azali na monde azali na ba difficulté atambola esimba te soki obengi ngai da 48 ou 24 heures banzambe bakozala na pona kopesa okimie pona kosekisa yo na ba sourire ndeko mwasi telema yaka na tabernacle solution. Voilà, merci beaucoup Tokomi Nasuka, c'était maître Abdul. En tout cas, différentes préoccupations n'hésitez pas d'appeler parce que après si le numéro de contact et posez vos questions aussi dans les commentaires et ça la bisous bien à eux. Tout ça les cas, on s'en des radios, à Missana ça là. Vous commentez, pourquoi pas liker, partager aussi mon émission et ça l'a bien. Merci à la patronne, je dis bien la patronne de maman Rosette d'Afrique d'Ambour. Pourquoi pas, il y a Rocher des combattants depuis Paris, Harry Sindaya depuis Panama jusqu'à Luzelele Songe Yambeli moi Nanchili ya tango na kata Paris ya et puis quand tu sur la que ça la biso vraiment bien Jojo Ndinga depuis Panama babi et ça la bien pumé na jusqu'à pourquoi pas mon natie botalelanga
Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina Congo température eye na mopepa sika ya tobina Congo température